Bonjour à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne TV Lolaka Yamvuluzi Kimbango. Nkembo pebo boto ezala kati na mabota na bino ya komona ke mokolo na lelo esengela biso to ya liboso to benda surtout matoi ya bana na biso, la jeunesse congolaise, bana na biso, l'espoir, l'avenir de la nation Congo, c'est vous. Et likia ekolo Congo eza na maboko na bino. E banguna na bino ba yebi ke likia ekolo Congo na maboko na bino. Et c'est là bango ba détruire Congo pote dans les jours à venir, dans les années à venir, tous dans na kao, on va installer na kati na ekolo Congo. Awa naza kolobaka papa, mama, ozoka ngati ozoka te. Awa naza koganga kana kotoka kana sima ba far oyo. Bozoka ngati bozoka ngati. Boza koyoka. Boza kobomba ngopo na bino. Ah papa, ah mama, yo bota bana te, yo bande kote. Bano ba ko nyoko bana kati ne kolo Congo jeunesse o bazali wana abandonné, sacrifié. Baza ko yeba par où mettre le pied ba yebi kutute à venir na bango lobe ko zala ndenge nini. Bozoka na bango mawate. Bonjour la jeunesse wana mawate baza manipuler. Oya yeyaka, tokei fati beto. Oya yeyaka, Fayulu madidi. Oya yeyaka, Moïse Katumbi pour des miettes. Pour na ba miettes. Oyo bazo sacrifier vie na bango. Pour na ba miettes. Babani kokweya. Babani kokufa. Bino boza wapi? Bino bandeko na biso boza wapi? Pona ko aider jeunesse wana. Bino ba pasteur, ba sali, ba soi-disant ba sali ya Nzambe, ba évêque, ba bishop, bino ba prophète boza wapi? Pona ko ba ke non bano baza bana na biso. Ata yo bota ete maza mwana na yo. Po ete Yesu azali pourri, mwana no pa kozala pourri. Boza wa pona ko sauver bana wana. To bazo manipuler bango lokola ba chien, lokola ba mbwa, lokola ba insecte na miso na bino. Ba komona to boza komona te. Boza komona to ba komona te. To ba ka ba gente na ba mama misusu, na ba tata misusu, na mitu eloko ezate, ba kawon ba kote, ngana kumisa o. Ba to ba nyoko le bino, po ba koma na niveau bokomi bango wana to bango wana te. Bato ba détruire l'avenir na bino 23 ans bango to bango te ba différent. Ce ne sont pas ces politiciens là. Oh bozo kauka ngongo po ba pesa yo 5 000 3 000 francs congolais. Oko yo mi koloboni. Pour na nini boyo kana te bo kana mu te ba ke to kangi te ba to boy to zo loba na za ko ba to bada makambo. Bato bazo ka biso malamu. Oyo ko biso te na za ko loba tout le temps. Ces gens-là sont ensemble. Ils sont ensemble, bango nyonso. Baza ba inimité. Baza ba travailleurs, bana misala ya occidentaux ya mindele. Oyo nyonso ba komona wana bana misala ya mindele. Mais nous bana la vérité ko. Moi c'est ma maman on a la vérité que bato wana baza ba lingi binote. Ah papa maman ngana za koloba ngai na oka mungo lika motenza me moka yebi et le temps sala. Et alors mes chers amis, la jeunesse, réveillez-vous. Jeunesse congolaise, s'il vous plaît, réveillez-vous. Bota wa bouti kaka na bango.
bango ba million bazwi ba milliard bazwi ba détournement ba yibi mbongo wana epai na bino ezate ba yibi même ko scroquer bino na ba ram na ba nyonso ba ye ba scroquer bino boza komona te boza komona te bana mama Congo boza koyoka te bozoyoka te so tokosala bemission mikuse boye ezali mpona koyede bino matondo na ba like na bino matondo na ba care na bino matondo na ba partage na bino matondo na ba oyo nyonso bana volonté ya kopartage ya kotindela bandeko mosusu po ete tosauve le fisc ata ba 10 15 20 chaque jour tosauve ba jeune wana po ete bana kati na bobungi babelisa bango mai ya mabe balesa bango biloko mabe badétruise l'avenir na bango aujourd'hui baza continuer toujours konuire bango ntina suka on peut les encadrer, mais ça va en vérité, non, bah ça va continuer qu'on détruire la jeunesse. La jeunesse, c'est à vous. C'est à vous. Bon agir, mettez-vous debout avant que ça soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard, chacun de vous doit se mettre debout pour comprendre que non, bateau est utilisé pour la même terrain personnel et individuel. Mais intérêt la banque intérêt nation te wa ko sabino que non biso de Kambia ni le parti politique baza même besoin na binoté bango ba sala que vous avez courant bango ba sala que vous avez transport malamu bango ba sala que vous avez éducation pour savoir détecter quelqu'un que oui nazao mais pourquoi je suis là, pourquoi je suis congolais. À quoi sert d'être congolais dans un pays où il y a une richesse au monde entier, mais on nous appelle des pauvres? Est-ce que vous expliquez bien? Bana, Bachel, est-ce que vous expliquez bien que vous êtes un pays le plus riche du monde, mais vous êtes classé parmi les derniers plus pauvres peuples du monde? Est-ce que vous comprenez le pourquoi ça ne colle pas? Pourquoi ça ne colle pas? Vous êtes un pays plus riche. Et puis vous êtes classé pays plus pauvre. Et richesse soit le servir nanan. Richesse soit un pays au Congo, où ils sont aussi plus riches. Et ils sont classés plus pauvre. Richesse soit le servir nanan. Posez-vous des questions. Banamama Congo n'a pas aidé bino. Et à tes que non, bon soir le meilleur il n'a pas battu nyoso. Oui, parce que batora nyoso, bataille a bisoté. Bataille a bisoté. Alors, Bandeko va nationner pour le Congo. Alors, voilà, Bandeko, il est temps pour vous comprendre que Oloba ko beta ballon de C. Ballon de C, bandi. Ballon de C, boyoka ki chilo maloba keke. Soit toqué dans l'élection, soit le chaos, ou toko be la guerre civile. Promesse ya pesa ki wana, yango bazo ko réaliser yango. Kuna balobi, l'élection moi ça la exacte, biloko exacte, bambongo exacte, ya loué va vient ça l'élection. Mais pourquoi il continue la campagne? Pourquoi il continue à vous distraire? Pourquoi il continue à vous faire manipuler mon bomana le katanaka bandeko, babaniko bomana. Kuna na mbinza kuna babomani bakatani maboko, bakatani bazoro. Bato ya Tshisekedi na bato ya Chilombo na bato ya Fayulu bana mwana Fayulu ndakata ni maboko mwana Fayulu ndakufite mwana Fayulu akufite oya kata ni solo oba kate loboko leki ya Fayulu te oyo makamoko oyo ba milisi ya Chilombo atie wana bako kataka bato machete. Oh la promettait que bino milice baza en action. Ou bien bonté de babino sur que non to kanga Chilombo non to kanga batron boza plus nombreux que bango baza ko intimider bino baza ko bank sa bino boko suka wapi biso ta ko lobaka to lobi ya solo bino boza ko landa biso te ya solo ke o ta ko bele la tout temps mikolo nyoso bandiko alerte réveillez-vous. Ce sont ces mêmes gens qui vous ont escroqué na o ba ko be la ram. Cette histoire de RAM, ils étaient premiers de vous escroquer tout le monde. Je répète encore. Et ce sont ces mêmes gens, aujourd'hui, il y a une solution, que oui, nous sommes là pour vous aider. Mais comment les là qui a un mandat, il y a une escroquer. Et vous êtes prêts à faire des campagnes pour la bango. Et d'ailleurs, pas si à solo que pour votre information, Félix a échoué. Félix a échoué dans la campagne nyonso bon la moulay bon la biso même la carte la moujmaï bazo oulay partout a échoué. Alors même la Kinshasa saison bardé ma baie donc Chilombo n'a pas intérêt d'organiser les élections. Alors
comme il est le grand perdant d'avance, à organiser l'élection. Il faut créer le chaos pour se sauver. Mais chaos, on a, attention, Ezali, ballon de C. C'est qui doit remettre le pouvoir à Hippolyte Kanambe, les Tutsis. Bolanda, Barabama Congo. Le cour constitutionnel na bango, et ben, lancer un ballon de C. Que oui, s'il faut aller à la transition, et c'est ngeli na biso to pona na ko mener transition ba ko douter na kaka table na bango na cour constitutionnelle ba bali ko lobela Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila que yé moto azan expérience yé de moto na transition que la transition to que naï ba boîte on déjà tout le monde article et ça va circuler ballon de C ya ba nani ya ba tuti na ba occidentaux ba yé la plan na bango que Félix à la fin des comptes il faut azong sa pouvoir et pas ya ba tuti ndenge basinanaki bakor e moni bagie bake na biso omoni sika bake na biso kobinisa biso ti biso banoko ba les élections omoni ndenge bake nango tikelo Kabila azonga Kabila oyo aboma des millions de Congolais de Kinois dans les fosses communes oyo bakino bobosana na bino baboma combien de Kinois babwaka bango tokomona bavideo oyo bazobimisa bango na morgue kuna bazokobwaka bango kola basek ya fufu bake kuna wana ba fausse commune epai ya Kimbuta bobosana ngo bebekona bino bobosana bango à peine pas même 25 ans pas même 40 ans bobosani bango bana mama Congo qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes. Voilà, le Congo. Alors, je vous dis la vérité, avant le 20 décembre, toi, Bardé. Avant le 20 décembre, d'après Félix Tshilombo, d'après Bargenda Kachena Bango, il faut éparder et Bongo, Baluka, solution, il y a une transition. Et cette transition, c'est là où Félix doit remettre le pouvoir et pas y avoir tout. Voilà, chemin ni bazo de la biso. Et dans l'entretemps, baza qu'on distrait le biso. Donc, on a bouché, comme la Félix Tshilombo, et c'est grave. Tout la famille en image. Alors, mes chers amis, Félix Tshilombo est prêt à massacrer les Congolais. Il est prêt à tout prix à massacrer des ordres dans la carte de Congo. À la fin, ils ont joué Moko, tout le monde dans la carte de Moïse a tout bien joué. Fallu ayebi makambo na zolo bela bino bango nyuso bayebi yango ke tokamema bango na terrain wana et la terrain wana biso toza na raison que non désordre côté to que la transition pour le bout de côté partout transition ngo nani ekokoya ke bampona na entre bango ke Kabila azonga na pouvoir nzoka te ezali à remettre pouvoir ndenge bayokane ko départ na fongolele bino na même kolonyoso mwana balanga inganga na mukuse na pesi wana donc matondo ba like na bino matondo ba partage na bino ya sorobo tidra ba jeune botelema to la muka maintenant avant qu'il soit trop tard to zela bango ba réaliser ba plan na bango pour ba plan ya bango nyonso ba consulter que plan ya Félix T plan ya bango nyonso avec les occidentaux c'est mettre ces chaos là et après ces chaos ba yebiso stratégie où il y a transition avec Hippolyte Kanambe. Et ce cas du pouvoir, c'est parti, la balkanisation du Congo. Soit Katumbi, soit Kabila, mon bango ce cas du et la balkanisation et continue. Alors, tu fais le bilan miso, boke, batoke, le Cambo, et les Kama, et ça les Kama pour le Congo, Bampinga Bozawapi, Bandeko Bozawapi, ou ben quelques bossana, ou ben quelques, il y a une sarabasa commandée, dirigée, ben intellectuel à Congo, le sarabasa dirigé dans la Taliban. Les intellectuels dans la Taliban, et ben sur la Taliban, balandi Taliban, imaginez-vous. Professeur de l'université, professeur de l'université, Taliban, va le venir. Qu'est-ce que les gens fait? Et ça, c'est vrai que Fatime, béton, il est paquet, Fatime, béton, hélicoptère yaki, et ça qui peut, ton péché qui va, 10 tonnes de bambisi, et après ton péché, n'a pas mami ou attendre tati ou tokolia bango, quelqu'un qu'on a dit, ça c'est Fatime, béton, tokolia mami ou attendre tati ou attendre. Vous êtes malade. Vous êtes tous des malades.
voilà bande koto kota na mulai ya prêter na biso to suki wana to kati wana bozala wana bobenga bande ko susu o bazala za ki prêter balanda biso tout de suite allez à tout de suite mato